Ça n'a pas de problème au niveau parquet. Non, il faut un température TV. Na niveau parquet, il y a qui vena tamingi. Na bambongo basenga ki tellement nazai na ngote diko bimisati fana benga ba intervention ya. Malheureusement malgré Nzamba songa ki kwa que na ko trouver mutu moko aida ki nga na bimisaki $500 kuna na longwa kuna so 17h. Mindondo benda mwa mingi na dédommager lisusu mwasi nini nazaki vraiment ngaite quoi. Température TV. Et ça a un plaisir à trop comme on a mutu sali musala ne moko boyi batu mo boba ko to ya libota te babi na musalo sala ka biso to sepelaka to ndimi o yo ndengo na o lelata lutu te to somba. Et ça a un plaisir à trop. Comment est-ce que bon et ça là et c'est payé ça makasi bana membre bambota trop place bozali makambo bosala rapena et c'est payé ça makasi et c'est payé ça vraiment ko songa grande sœur nga vraiment na CP na elo mo lobate ya makasi mais merci vraiment pour na bino quoi. Température TV. Fallait un star ba poster à boy na eke kuna ba bibliothèque ni bon moi je ne pense pas que non vraiment si lui-même fallait na bureau na ye ba koki koluka ba sala lelo comme bongo so ba sala lelo comme bongo c'est que ba banga Karine. Température TV. Lelo o to mona ki makamba Myriam mawete si te mvouete et si la qui mais tout monde sous de retour abandi suko takini sous Karine to éviter et ça problème ni ngo ici la raté entre ye na Karine. Température TV. Muto ana botangi kombo na ayebana te na YouTube tant Karine asa Congo mikili ayebana te azala te na YouTube mais lelo tant moni Karine a PC makambo à comprendre que non YouTube est côté sambo na ça na attaquer Karine mingi pour que non na côté apé ba vie na zo rambo alors yango na romi osala problème ni Karine ozana ye mukolo Karine leki so problème eza mukolo benga leki yakana na yoka ki osala ki bo point osali bon normal respect Karine a impoli Karine a l'impulité batonde ba comprendre Karine te bato ba yebi Karine basi ba benga babi to bula Karine a impolité eza tellement ki bo mungala eza mingi mungala bomba alikambote na motema loba yango directement. Température TV. 3 fois baronne. Qui c'était Karine même là d'accord un place au moins to salé. On en est d'accord Rafine. Bon bazo na bango Karine mon konzi kasi. Karine mon konzi même nanda kwa ndio moni to vandi boye. Karine a toujours quand habitude kaka a s'imposer à kaka. Au moins to vanda benda bika to wela même ba télécommande. Mutu amakele la osakana te. Souci na ye oya bando luka na vie za eke non baye mokili mobimba. Koyeba wana na nzambe tango osambela nzambe wana besoin bato baye bayo. Nzambe pe aluka. Eloko yo oluka te. Ya onde ba opesa. Nzambe apese likabuna ye. Likabuna ye ke na ngoti poto tel meza ya nzambe moyen ekundama. Ezate talaka 600 nzambe. Ti jour nzambe amona ke non tana yo pe ekoki ya mutu musu esa nini eya omona yango wana omona ke non Karine azo ko baka toujours na ba succès na ye kaka toujours ko mata na ba succès na ye quoi eza na likambo akisité to ebinda kwa kisité parent na biso simba kisité to vana to na kati ndako mo parent e so ndako na bokota te to bien chambre na bokota te to kichwa na vanda te condition te parent na biso la biso ka nzambe Karine pa ebi nzambe c'est que il n'y a rien vraiment à prouver que non Karine Azana qui c'est ça succès étoile on zamba pesa yango na zo sa elango quoi. Mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas cité Pola mais cette fois Congo température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepa sika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepa sika. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancier, vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Yoso sakana ngona mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to pe Bruxelles, to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Yoso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel locaux à l'entreprise ya minene. Bana poto tuka awa kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyoso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation no ezalate. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bienvenue sur votre chaîne de l'internet et Congo Température de Maman Rosette La Fleur d'Ambo, des prix Allemagne, c'est bien moi Dorcas pour le coco, la branchée de la presse congolaise. Merci Nabaïban, sur aux 8 ans et Kolanda émission Oyo. Merci puis Nabino Baïbo soutenir Abisso, Namoni Richi Kapinda, Richi Kapinda R9 Balobi Mobala Mwindu, Toto Rajabu, moi, Bata Mama et Nana, Webi Kanalela yo fort, donc. Tout le banabiso mingité Igor Mitu balobi eloko yo ceux qui bafandi sur mu eloko na musapi faut banga mutalati sur yango donc Igor Mitu motema ya Denise Fabiano namoni Adrisha motomètre Beba Zibeba merci beaucoup à Willy Moucheni merci encore à Cédric Elema yayo yango yo boza tellement ébélé je crois que bozoma banga na suka nazanga mote na plateau oyo nazali bongo na Leki ya Karine Mokonzi, oyo biso nyonso toyebi na kombo ya Arma Mokonzi, toyema kolobela mambo eze se passé par à propos ya Karine Mokonzi, lobi pe otobengi na lingala mweki ndara mwa mabe, sonara mabe to hier, ezalaki bongo anniversaire ya Karine Mokonzi le 6 novembre, to mona ki pe présence na ye Arma yango te. Yango toyeko tout na poto yeba qu'est-ce qui se passe et puis pourquoi aya quitté. N'Europé c'est déjà beauté. Bonjour Arma. Ouais, bonjour Dodo. Bonne santé. Ouais, santé ça l'a posé car n'angolo nzambe quoi. Musala boni. Ouais, musala ouais ça va étant bon bien malgré bon mon ayenga lobité quoi. Non mi bien. Na tout niti mai mo banda ko mi lobela. Mon akinga lobité. Ouais, bon ayebi ke bon mon ayenga te po bato benga yenga bato pe bato na yenga mingi. Bon mon ayenga te, hein? Mais naza quoi. Voilà, Arma Mokonzi, Tobetamo Masolo, on est singeli. Pourquoi vous avez trop vraiment médianté? Dans médiaté plutôt, vous avez trop pensé, au minimum, la visibilité vraiment minimité. C'est par rapport que non, on a trouvé base na locate. On a mis mon na mingité na. Bientôt là, bato andomo na trop parce que na côté ce qu'on a masolo lobela mboka quoi. Bato andomo na trop base la ngai et pas Renaline coach officiel TV baba ndomo na ngama mingi comme. Nazana na base té mais na trouvé ce qu'on base. Voilà, il y a vision na bebazo la ndo po ebele bazana bazo mi tout na ba moni déjà ba vidéo bazo mi lobela. Yango Armand wa ya quitté anniversaire à Karine po na nini. Expliquez nous biso pourquoi il a quitté l'anniversaire à Karine Mokonzi. Oh, il défenseur il y a Karine Mokonzi et puis il charge à Karine Mokonzi au Basalaki. Ouais, na quitté na sengna esquisse à trop na ba na membre et puis na sengna esquisse trop na ba chinois, ba charge et puis ba défenseur na sengna déjà esquisse. Na quitté na za na moi problème moko na niveau parquet. Non, il faut un divorce moko na moi si na balaka. Na kena niveau parquet il y a qui nga vena tamingi na bambongo basenga ki tellement na zaina ngote diko abimisati fana benga ba intervention ya malheureusement malgré nzamba songa ki kwa que na ko trouver mutu moko aide ki nga na bimisaki $50 kuna na longwa kuna so 17 mindondo ebenda mai mwa mingi na ko dédommager lisusu moi si nini nazaki vraiment nga été quoi. C'est un peu ça que nous et ça là que nous avons à l'obité mais
ba défenseur na ba charge na tindela ba message pour na senga bango ba excuse trop vraiment il faut na zala mena senga ba excuse na s'excuser qui quoi. Voilà, je crois que vidéo et Coco Mati et pas Karine Mokonzi la baronne le bio ça l'a quitté tu es bito ko souhaiter ba joyeux anniversaire na e moi 3-2 mots pour na. Non, ayeba qui déjà na souhaiter que joyeux anniversaire à toi ma grande hein talaka yo la baronne 3 fois baronne. O mikolo to bengo Coca-Cola ata mutu atali ata mutu ana posa na yo akotalo te okomela maka ata basala publicité te okomela makaka Coca-Cola hein bah joyeux anniversaire non trop malgré un retard na télé quoi mais on voit qu'il y a déjà hein yo yebi. Merci beaucoup na Fisto Kankala o aza branché na minute o azolanda Dorcas boloko ko moi ça mbinga balobi moi ça munene no yaka munene okonda te yo mto na projet na konda te na konda te donc balobi mboka feshi béton to vimba vimba ndenge sengeli to vimba kaka voilà Armand Mokonzi to ko vraiment na moi si jeu est vraiment moi mingi lelo tout le monde a qui réconciliation ya Karine Mokonzi na Kofi Olomide mais la réconciliation on dirait bato belé ba sépilité bato ba sépilité wana c'est zabango hein zabango komona les deux bakonzi basangani ouais mon père Mokonzi Karine Mokonzi hein les deux bakonzi basangani bayokani eza eloko mo malamu eloko ya malamu so esalemi bao babengaka basata na badiabolo basepelaka te basepelaka te place malamu ezala yango wana il faut basepelaka te parce que baza badiabolo quoi hein mais réconciliation na bango esala nga vraiment plaisir à trop comme on a bango bongo ndiro banda ozelango pe mais kozelango c'est trop dire parce que na ndima ite que no esale mabongo to na moni yango directement il faut na ndima ngo quoi na ndima ki yango pe mbala moko mais Armand Mokonzi c'est comme si que Karine azana ben ennemi et belé surtout dans le monde où il y a YouTube pour tout le monde réconciliation à Karine Mokonzi na Kofi Olomide et puis si Ken puis ana Manique de John qui sinjo ali boma ba sali ba émission et belé ba lobi o esengi roloba et au monde qui ba vidéo wana nyonsa et ça là qui on dit moi ça a un plaisir comment on a que Karine Mokonzi pas ba diversaire pour soi on a ba diversaire au matate hein et on est équipe moko ezobetaka echaka bina kanango ba diversaire muto akangisa bango azate il faut ba diversaire bazala et ça la ngaka bien comment on a ba diversaire pour que no amata même Jésus Christ a un adversaire Satan so Karine a ba diversaire ba manique ba nani c'est bien et ça la nga plaisir à trop bongo nga na sepela nanga baloba na bango pour que Karine amata kaka c'est un peu ça quoi. Voilà, Armand Mokonzi, alobara bien, il répondra à la question sur le barador. Qu'est-ce que tout na na yo na zawana po na ko répondre yango. Mikolo bo comprendre ton système a cahier na feuille donc big na feuille yango ne makambune mikolo na kati ya Congo température balobi awa to boy bazoba to mo likaba ta maili. Big na feuille ne makambo. Question nyonso za bo na lingana na tout normal likambo. Komena biso na commentaire ou bien na numéro o eza affiché wana. Au comique comme question na yo to retourner on a milité nyonso yo rolinga pour moi o yo to yambelo mutu nyonso yo linga komaka komba mutu na wana to sala effort ya koluka ye to yamba ye po na bino bayo bolandra biso en direct ya Congo température. Voilà Armand Mokonzi lelo oyo to mona ki Karine Mokonzi andima ki fali poupa numéro 1 na Afrique na biso puis na RDC na biso qui abetara partout et puis a commis ko poster fali poupa na ba page na ye. Mais tout au long de l'émission, je sais que Shadrach Discoret a routier la rango. En pleine émission, il y a Ken puis il y a Manique de John. Babengi Edi Badiata, Batuni Makambo et Tali Karine Mokonzi. Edi Badiata le 8 oyebi moi na wanate. Na yebi toro le banini par là. Bon, moni Karine Mokonzi a sango. A panzara sango, il y a ba musicien mais sous baza ba Sri Lanka. Oh, bango ba yebi même pas Karine. Mais tellement ils ont actualité pour na mboka na biso Karine il faut penser sango pour na bango comment na koloba ba yebi Karine te bon ils ont pas trop grave mais Karine azane mo penser sango so fallait asali œuvre malamu Karine il faut penser neka sango pour na œuvre fali parce que aza star mboka neti biso lelo au mona na lobela mutoloko a Cédric Bakam est-ce que Cédric Bakam ba yebi nga na lobela mutoloko la Zolo lelo na vite à gauche est-ce qu'il y a binga mais nazo lobele kaka parce que aza bastar ya mboka eza actualité mboka
eza nango te na obligé te que no faut bayeba ka Karine. Et par rapport à cette totalité mosusu fali aza akanda pe ya Karine par rapport à malobo yo Karine abimisa envers ye ba message le gars na banete ngo ka. Mais monde ngo etambola bon musique YouTube to journalisme etambola toujours na ba ranking. Ezaka lelo moi mbeba lobby babongisi. Lobby kuna moi été to bongisa na biso to saibo lobby kuna babongisi etambola na ka bon poso etamboli bongo te. Elo moi malonga esa manakati ezate. Nde etambola bongo même partout na ba mikila poto to mona ngo. Au mona o koto o ricross na clientèle tel balobela kaye nini. Eza na ka bongo. Hein? Kolobela to Karine Kracha qui sur Fali, c'est trop dire Fali Azastar. Hein? Fali Azastar, il faut kolobela kaka place oyo. Eza na moi ba nungu to lobeli yango na ndenge moko kaka pour que non tozo pe siksa muninga ekende boyo ebikaka ndenge makambo etambola. Seli nango soki aboyi na eko yoka ke no Karine alobi bo. Ba ebi Karine te. Karine akufa ta longa soki mo mutu te. Merci la baronne par otika ne peut reposter pe fali on peut na rata ba page na e. Mais bazo wanga no ba ebi yo te c'est que fatika. Mon problème te atiki na e. Fallait un star ba poster aboyi na e ke kuna ba ebi te ke nini bon. Moi je ne pense pas que non vraiment si lui-même fallait na bureau na e ba koki koluka basale loko mo bongo so basale loko mo bongo c'est que ba banga Karine. RDG qui a dit bah dia ta lobby qui est bah yebi te pour benga qui a plein d'émissions je crois que Shadrack au tiers de biso émission wana ba to ba monango ba benga plein d'émissions et dit bah dia ba yebi Karine te. Bon au moment que ça trop dur que le baba yebi te parce que son avait mis ba photo na laxibino photo à Karine na falia na Congo. Boka moi. Ezali ko. Boka mo boloba nini ba yebi te mais il y a des photos. Boloba ba yebi te. Au moins que non eza elo moko balobi kaka pour ba matisa so Karine. Eza na ngo matisa Karine. Na elo mo loba na te ba loko ba matise ba yebi te. Ah ba yebi Karine te. Ça va. Voilà Armand Mokonzi tozonga moi simane ban de l'émission pour le bois qui est au petit parquet au ça la divorce to yebi tozala marié et puis yango divorcé. Ouais, nazala marié. Ndeka ma bongo tambola na mokili. Moi ba comportement de part ou d'autre et simbité et sali que non. Moi ba séparation et ko kota na kati. Yango wana nde nazo sala divorce wanako. Botarate na maman. Bon to botarate. Botarate to botarate. Bon wana to tuna ka nkolo nzambe. Yende mtu ayebi. Ok, voilà donc week-end et c'est pas ici bateau aux années allemand lobby mais parquet ont aussi déjà signé pour divorce. Oui, il faut nazonga sous lundi, maintenant il faut na mema ba motif moko et puis na ba responsable parce que na kenanga moko, faut na mema sko ba responsable à tous les deux côtés, il faut baya parce que tant au signa qui signature na commune ba responsable à tous les deux côtés bazala qui maintenant il faut nazonga so na ba responsable wana kuna bango pe bacha ba signature na bango na ba témoin bazala qui jour ni bacha pe ba signature na bango allez dans 2-3 jours ba miseli biso papier divorce quoi. Armand Mokonzi to komi na biso be dia ko chité lelo oyo to moni poto ba to ebele ba kenda na poto ba journaliste ebele o to yebi basala ba kombo ba cartonner ba niveau moko ote mususu to yebi kutu te mais ba kenda poto ekunda bango mais Karine Mokonzi ake poto ti lelo azaka na actualité eza kisi kaka ou bien ton ndenge nini 3 fois baronne. Qui c'était Karine même là d'accord un place au moins to salé on en est d'accord ma rafine ah bon bazo na bango Karine Mokonzi kasi Karine Mokonzi même na ndako ande au moins to vandi boye Karine a toujours quand habitude kaka a s'imposer kaka au moins to vanda benda bika to wela même ba télécommande muto makele la osakana te souci na ye oya bando luka na vie ezali non baye mokili mobimba koyeba wana na nzambe tango osambela nzambe wana besoin bato bayeba yo nzambe pe aluka eloko yo oluka te ya onde ba pesa nzambe apese likabuna ye ake na ngoti poto tel meza ya nzambe moyen ekundama
Exact, talaka 600 nzambe. Ti jour nzamba mona ke non, ta na yo pe e koki ya mutu musu esa nini eya. Eya. Au monde, ya ngwana mona ke non. Karine azo ko baka toujours na ba succès na eka toujours ko mata na ba succès na eko. Eza na likambo akisite to ebinda kwa kisite parent na biso simba kisite to vana to na kati ndako mo parent e so ndako na bokota te to bien chambre na bokota te. To kitu na ovanda te condition te. Parent la biso la biso ka nzambe. Karine pa ebi nzambe. C'est que il n'y a rien vraiment à prouver que non Karine azana ki c'est ça succès étoile nzamba pesa ya ngwana zo saela ngoko. Lelo oyo tomonaki makambo ya Myriam mawe te si te mvue te esilaki mais tomoni mosusu de retour abandi suko atakini susu Karine toyebi te eza problème nini yango esilaka te entre ye na Karine. Karine mokonzi wana makambo ke non la oloba te question batuna yango pa Evelyne Bolebe na Grâce Bolebe baloba na Armand problème yango eza nini pe kono problème bon mutu ana botangi kombo na ayebana te na YouTube tant Karine asa en Congo mikili ayebana te azalaka te na YouTube mais lelo tango moni Karine a PC makambo a comprendre que non YouTube e ko tsambo na ça na attaquer Karine mingi pour que non na ko tsape ba vie na zo rambo alors yango na ko me osala problème ni Karine ozana ye mukolo Karine leki so problème eza mukolo benga leki akana na okaki osala ki bo point osali bon respect Karine a impoli. Karine a l'impoli. Batonde ba comprendre Karine te. Bato ba yebi Karine basi ba benga babi. To bula Karine a impoli te. Eza tellement ki bu mungala, eza mingi. Mungala bomba alikambote na motema. Ah loba ngo directement. So alobi ngo motema netika lipepele. Yango wana omona ke no ndezo bimisa Karine te impoli. Non, so bengi Karine wa mukolo. Allo. Ah, problème ngo eza nini? To ya na to vana na to solo. Aoya mne to mon to tika to za mikolo tala. O tika na ye. Tango yo koma ko attaquer. Karine, wana ko tazela te. Même ata na kati ndako, Karine o ngala o beta nga to bun. Bitumba pe bandi. Na Karine. Eza na ngo façon na ndenge na ya ozali. Azanga na impolite. Lobaka nde mutwana azande impoli. To azoluka succès ma Karine nde sikoyo akomi ko bimisa ba makambo mo boy za yango José Bima mambe bele bima ke ndengo za boso za ina mo pire bo coacher ba makambo na mino ndenga bien bobeba ni est-ce qu'il faut bimisa ngoka so bimisa on sait que yo a mutu mabe non alors c'est que ya mutu mabe Karine mo amalamu bo comprendre ngo voilà au cours de mon Myriam mvouete nini na ndenge azolinga likambo ngo ya na Karine filate message ni rolo banaye so moni ke no aloka succès ko baneka aloka succès ako baneka toujours na aloka succès pour na nga eloko aloba te pour déjà batuna nga na ba émission na pesa na ba no ya mukolo ako passer na batante oleka na ba TV sala ka ba audio sala ka ba nini ba émission non abenga Karine na moni ke non ça ne va pas tout marcher tous ensemble te mutona mutona chemin na e pour moi ba nini bambe ba bêtise amike to sali so na commettre bêtise et pas na yo limbisanga so pour ça ba sengani ba pardon mutona mutu ba se séparer ba chemin na ba mais so moi mutu azo landa kaka mutu asia kenda chemin ya kenda bo azo nya landi c'est que faut tika ka sala na base na azo ça azo lo ka base. Voilà, Armand, par rapport à featuring, il y a Karine Mokonzi, Kofi Olomide, tout le monde qui va photo est circulé, puis la vidéo va circuler à partir il y a un studio où il va côté qui est Bimakan, aux Zelango na Neni et puis na Moani. Bon, wana yé mon collaborateur à répondre bino, yé mon à répondre bino. Ayebi jour na date na Moani on soit appelé ça bino. Ngai vraiment na zana information vraiment sur ça te pour na kochakana sur ça il faut la producteur il faut nini il faut so ba trouver producteur to mutu nini nde au mona ba fixer mbala moko date. Voilà amato komi na biso na suka lelo ko vanda nous vanda na kini boy au mona la grande sœur na yo Karine Mokonzi na poto batu basungaka ye ba bengi bango kombo bana ya membre ba o bazali famille na yete ba o ba yeba ninka na sima musalo yo basungaka esa la ronde. Ça a un plaisir à trop comme on a mutu asali musala ne moko boyi bato mo bo ba ko to ya libota te babi na musalo sala ka biso to sepelaka
tondimi oyo ndenge wana olela ta lutu te tokosomba esalanga plaisir à trop komona elo mwa bongo esalanga esepesanga makasi bana membre bambota trop place bozali makambo bosalaka pena esepesanga makasi esepesanga vraiment kosunga grande sœur nanga vraiment na sepeli na elo mwa oloba te ya makasi mais merci vraiment pour na bino quoi. Voilà, Armand Mokonzi, Tokomi Nabiso Nasuka, je crois que ça message na ya suka na baiban so balandio, na mbote na yo na ba onyo so bazuli ba kuya kolanda. Ouais, message na nga suka eza que bientôt là, batonyo soza na posa au monanga, bon monanga na Renaline coach officiel TV. Na koma osala bino musala na bino bosenga, na panzela bino sango na bino kaka nde bwana besoin nango. Bambote na ngai na pesa mbote mingi kana Yasmine Mona mama sociale moi so abimisa ki pena fei kamar na elobi na parquet pour que non na ko pesa pour na sala ba makambwana Yasmine Mona ba merci à trop place aux Ali et puis Evelyne Bolembe Grâce Bolembe BBC Bundeszola bambote trop Annabelle Sabaote bambota trop place aux alliés et puis maître José Kalombo na peso bambota trop talakaka bango bana membre ba charge na ebi que non ba défenseur bientôt là bientôt na kind sona sisika kawa mbala mona comme place boza quoi. Voilà, merci beaucoup Armand Mokonzi ndengo ndima ki invitation na biso. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission donc merci mingi na bino ba iban son o boza ki libaku ya kolanda biso. Merci Naya Drisha Motomètre, merci beaucoup à Shadrach Discoret l'homme le plus sérieux, merci à Maman Rosette la fleur d'Ambour, merci à Willy Moucheni le code mondial et Toto Radjabou moi na maman et nana yo vandara na yo yo zarano qui me donne la yo fort Toto Radjabou Cédric Elima na kati à Paris Christian Benabe grande puissance na kati à Bruxelles Patrick Emayal na kati à Paris Igor Mitou mikolo no bango papa balobi mobalo alati si moi sili bende na musapi pesa respect comme il faut le roi yo ba respect no yango yo po ils font la banga yo loko yo consommera jeté donc félicitations à Binope et puis Maman Denise Fabiano bambote na yo vous êtes tellement ebele bambote museze ki manga richi kapinda mobala mwindu balobi zeta mbila ba kataka be kolaka yo kendara nora bon moi nzambe lipamboli abonnez-vous massivement à notre site Congo Température pour bon mon adorcas boloko ko moi ça mbinga bona pour ça régime non ça régime té non condamné na boyi na ngapona na linga condamné na linga mi pende na ngeza minene na linga na za kitoko donc non condamné na bela le roi bolingi na sa régime non condamné supporter munene na nga supporter mbebu na nga supporter nzoto na nga nyoso yo linga tina nzoto na nge pesa ko bakanda supporter yango so pe na le banolo lemo énerva ko supporter yango merci beaucoup na bino nyoso vous allez qui brancher na Congo Température merci encore à Maman Rosette Christian Kenjo. Il y a eu un gros micro, on fait ça là, tout la rayo. Mon atier, botalelanga, Congo Température, ya Maman Rosette et la fleur, nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Isonya Tobina, Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya Tobina Congo Température. Et na mo pepe asika. Flat Hotel Rosette 1, Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancier, vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Yoso sakana na mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris to pe Bruxelles to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Yoso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel. Loko na entreprise ya minene. Bana poto tuka awa kozala desite.
contactez biso na numéro oyo pour na réservation na bino nyonso. Awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation no ezalate Flat Hotel Rosette 1 Rosette 2 Rosette 1 Rosette 2